Bandeko balandi ya Point Info Lingala na pesi bino mbote bisika bizwami bino na tondisami na esengo mingi kokutana na bino lisusu na mokolo na lelo na tombe bino pe boye balamu na espace na bino esika bomesana kolanda ba analyse malamu esika wapi tomesana koyoka tokosolola matali mboka na biso mboka ya République démocratique du Congo na tondi bino lisusu botondi mingi pour na soutien na bino tosengi bino bo s'abonner abonnez-vous massivement toza vraiment na posa ya soutien na bino alors soutien wana et ko se manifester ndenge ni tant bozo s'abonner tant bozo partager tant bozo liker tant bozo commenter ba vidéo na biso yango nde ko pesa biso lisusu makasi ya kokoba pe kosala mosala lolenge esengeli bandeko balandi ndenge kaka tozaka na habitude ya koloba kosolola matali actualité matali République démocratique du Congo mokolo na lelo pe ekozala kaka exercice moko wana tokosolola matali actualité alors question na biso liboso oyo tokolobela tokozongela discours oyo wapi ya chef de l'État après belle entrée ya Léopard ya République démocratique du Congo la Coupe du Monde. Alors le chef de l'État kutanaki na diaspora ya Houston sika wapi basolola ki mwa moke tokomeka mpe kozonga sur bakambo yo chef de l'État lobaki na mokolo wana liboso ya ba diaspora. Alors question mosusu ezali tokolobela la salubrité de la ville de Kinshasa, l'assainissement. Et si kawa plutôt ko évoquer première sortie oyo ya général Kasongo Kabwik oyo wapi ba nomaki aza yenda so diriger task force au chef de l'État nomaki pour l'assainissement ya ville province ya Kinshasa. Alors tokaki comment annoncer 5000 ex-kuluna o bakomi ba bâtisseur bango wana de bakoya pona ko assainir ville province ya Kinshasa tokomeka pe kolobela yango nesika oyo yango nde ba sujet na biso o tokosolola na mokolo na lelo mais avant tokota na sujet liboso toko pesa nanu félicitations longonia na ba Léopard na biso basali belle entrée na bango na Coupe du Monde tomonaki lolenge match elekaki tosalaki match nul na Portugal ezalaki vraiment match makasi mingi alors ba Léopard ba tenir tête et puis yango tozo kopesa bango ba félicitations bako bakaka kosala lolenge esengeli. J'espère que tozo espérer que parcours oyo na Coupe du Monde ekozala honneur pour la République démocratique du Congo parce que déjà entrée oyo esepelaki ba congolais mingi esika nyonso moto nyonso aza congolais asepelaki na match nul oyo to na entrée oyo ya kitoko oyo Léopard asalaki parce que toyebi tokenda Coupe du Monde mais totikala ta ko marketer. C'était la première fois pour nous ya ko marquer depuis Coupe du Monde to sale saki ka bande ko gagner biso bi to bande ko mekata ko marketer. Alors ezaki but ya Léopard ya liboso la Coupe du Monde alors ekoti na kata histoire yango bomoni peuple congolais sepelaki parce que belé bazoloba ko sali match nul bozo sepela ndenge ni ba eba kité peuple congolais zo sepela ni ba biso to tikalo mona Coupe du Monde te to moni Coupe du Monde to moni pe ba joueur na biso bazaki capable ko marquer yango salaki biso esengo mingi. J'espère que continuité à parcours na bango kune ko sala malamu mingi peut et continuer ko sepelisa peuple congolais parce que motonyo so même na balier o ezalaki balier occupé esika wapi toyebi que ba rebelle ya AFC M23 bango nde bazo konza ba Bukavu ba Goma tomonaki comment bato basepelaki babangaki te bazalaki na esengo mingi parce que mboka na biso eza moko mboka na biso kozala difficile te tomonaki congolais nyonso asepelaki esika oyo azalaki. Alors bandeko tozongi na sujet oyo ezali sujet liboso oyo wapi na mokolo yango parce que le chef de l'État était présent azalaki présent qui ko soutenir ba Léopard. Alors après match wana chef de l'État kutanaki na diaspora ya Houston esika wapi basololaki sur makambo oyo ezosala biso pasi toyebi makambo yango eza situation sécuritaire na Est République démocratique du Congo guerre oyo ezoko bakaka ko continuer esika wapi bandeko na biso baza na kimia te baza na pasi mingi bazolela presque chaque jour bao baza na bandeko na bango baza na ba lieu wana ozo occupé bayebi comment est-ce que bazo soka ba message comment est-ce que bandeko na biso bazo vivre kuna. Alors
chef de l'état alingaki mpe asolola ngo na oyo babengi na population na ye na diaspora ya Houston oyo baza bacongolais oyo bavandaka na mboka mosusu. Alors il fallait kosolola na bango sur makambo wana nde chef de l'état bandaki koexplike il faut tosoutenir bato bazobunda mpo na mboka parce qu'en ce moment ntango bato bazalaka na guerre makambo opposition pouvoir ezalaka te bino nyonso bosangani mpo ke bodéfendre cause na bino bodéfendre mboka na bino mais ya biso okomona bokabwani ezali pourquoi parce que la tête de Félix Tshisekedi dérange okomona bato baza contre na guerre bosangana badifférent na biso tokoya kotraite yango na nsima mais na guerre tosangana parce que biso nyonso toza na ennemi moko alors chef de l'état kosolola na population na ye eza mabe te nazo comprendre comment est-ce que les gens bato ebele réagir. Oh non, bato ebele basepelaki comment yaye ko gâcher fait kosolola na population bavandaka na République démocratique du Congo te o bazali na ba province ya République démocratique du Congo te bamona bayokaka makambo ya musika bazomona ngo te bazovivre ngo te kosolola na bango ezali mabe te. Chef de l'état discutaki na bango esika bakayebisi bango comment est-ce que tozalaki infiltré, comment est-ce que tozalaki trahi tobandaki kokanisa kaka ennemi eza Rwanda, ennemi eza bato bazoya koagrese biso. Or eza mpe biso moko bacongolais tolobaka ngo awa ce qui fait mal na makambo ya guerre na makambo ya insécurité oyo eza ke bacongolais bango moko nde bazolivre mboka na bango au lieu tomonaka baétranger koya mais biso moko tozofongolela baétranger porte mpo bakota toaccueillir bango. C'est ce qui fait mal. Alors chef de l'état a rappelé comment est-ce que toza trahi, comment est-ce que bato biso moko ba congolais tozo miboma tozo kansaka ennemi na biso eza mopaya wana eza Rwanda wana non eza biso moko ba congolais comment tozaki infiltré eza makambo solo. Est-ce que eza makambo lokuta makambo chef de l'état lobi eza makambo solo. Et puis nde ekoloba comment est-ce que baboma bamoni que non l'ancien président wapi Laurent Désiré Kabila tango batiaki bamoni ke non ayaki kotelemela baintérêt na bango oyo bango balingaki basalaki nini babomaki. Effectivement l'ancien président Laurent Désiré Kabila azalaki assassiné ti lelo toyeba moto aboma ancien président te. Alors ezalaki makambo so baye koplace moto baye koplace pour que aservi mon intérêt na bango. Le fait chef de l'état alobaki makambo mbwa desali lisusu pagaille. Oh non babandi koloba il est mal élevé, il est mal éduqué, un ancien comment un président ne peut pas tenir de tels discours balobi o bakokaki koloba mbwa. Moi je ne pense pas que chef de l'état a fingaki et je ne pense pas qu'il y a une intention ya kofinga eza koloba ete moto moko oyo aza wana azo servir intérêt ya bapaya batie moto bayebi ke boza na facilité ya kozwa oyo bango babandaki kozwa moto akofacilité bango baintérêt na bango bazwa yango lolenge Laurent Désiré Kabila telemelaki yango baeliminaki ye alors bazalaki na posa moto akofacilité bango tâche eza dans ce sens là eza na sens oyo bino bozolinga bobimisa te o chef de l'état boye na boye. Donc bamakambo moko eza un peu ça vraiment na tina mingi te de bino bokangi kaka po banda koloba chef de l'état za bo chef de l'état za bo et ça dans ce sens que chef de l'état lobi comment on peut comprendre un ancien chef de l'état, un ancien président de la République okende kosalier na bato bazo bomamo. C'était à lui de nous défendre et ça qui yende c'était lui qui devait nous défendre. Et ça qui était que non ye akende lisusu go s'associer na bato bazo sala biso mabe na bato bazo luka ba boma biso bazo boma kutu bazo luka te parce que bazo boma bazo luka ba kabola mboka na biso. Un ancien chef de l'état qui ndeko s'allier na bato wana tokoloba nini azo servir ba intérêt na bango parce que yende fala banda ko défendre yende fala banda ko défendre République démocratique du Congo akokaki komitika te que non bato wana babanda kosala yakende kosasocier na bango pour trouver mpona kofaciliter bango tâche mpona kosoutenir bango. Tomonaki yango comment est-ce qu'il a été reçu ndeni abanda kovanda na Goma toyebi ke Goma bato bazokipe yango eza ancien comment barebelle ya AFC M23 yokansi moto nini ya gouvernement akoki kolongwa ke kovanda na Goma batiki avanda alors ye batikaki avanda ndeni seke bayebani
Alors les chefs de l'État là toujours eza makamba solo eza makamba lokuta te. Alors pour ya kokota oh non chef de l'État lobi boye, bon, on sait que non, il y a des opposants mais il ne faut pas s'opposer à tout. Parce que même bamakamsu bozo lukaka moyen nini ya s'opposer nango moyen nini ya s'opposer nango. Alors eloko ezokamwisa na porte-parole ya gouvernement rwandais Yolande Makolo je pense. Ye koya ko tweeter oh non chef de l'État BBC ambiance a BBC ambiance ezaki Afrique tosenga ki Rwanda soutenir biso te tosenga ki Rwanda soutenir ba léopard toyebi ennemi na biso eza Rwanda c'est le Rwanda qui nous agresse nani ayebi yango te toyokanaka te na Rwanda toyebi ke Rwanda moto azo agresse biso non aye koboma comment climat ya accord de paix tosignaki na Washington accord de paix tosignaki na Washington jusqu'à ce jour vous êtes incapable de les respecter bozokokata korespecte accord yango te mais vous venez pour dire parce que chef de l'État lobi boye nde bino boya koloba ke oh non aye kocache ambiance nini ambiance soki ezalaki bino bobandaki koconsidere biso lokola bandeko na bino bolingaki boya kokota te parce que jusqu'à présent le militaire rwandais sont sur les sols congolais. Bazaka kana mabila ya RDC. Pourquoi bolinga kolongwa te? Pourquoi bolinga kolongwa te? Le chef de l'État quand il est venu au pouvoir à Salini Abina Zaki na posa na yokana. Na ba pays nyonso ils ont entouré République démocratique du Congo nos voisins. Mais vous comprenez que soki boyokani ezali et ko permettre bino te bo banda kozwa ba minerai o bozwaka. Alors il fallait kaka bo créer makamba guerre eko bakaka pour faciliter bino bozwaka ba minerai bo kendaka koteka bo sala lolenge bolingi. Chef de l'État la qui sa bonne foi bino au contraire bolakisa biso nini bolakisa biso mauvaise foi bolika ki kimia te bolika ki tozala en guerre peut faciliter bino ba intérêt na bino et faciliter bino kozwa ba minerai kosala oyo nyonso bolingi mpo bokende koteka bobénéficier na oyo ezali richesse oyo ezali ba minerai ya République démocratique du Congo sans kofuta eloko sans eloko moko songolo paka. Alors le long de beaucoup de chef de l'État BBC déjà climé beba banda kala jusqu'à présent climé beba parce que vous n'arrivez pas à respecter les accords autosignaki. Alors je suis vraiment désolé ceux qui bino bokoya koloba bongo to sengi Rwanda soutenir République démocratique du Congo te to sengi bino soutien na bino te boze la jour bino bokende coupe du monde ba boko se soutenir bino moko tozana pour ça soutien na bino en tout cas. Alors bandeko balandi tokoti na deuxième sujet na biso yo wapi tolobeli sortie médiatique ya comment ya général Kasongo Kabwiko wapi alobi que non chef ya task force chef de l'État a tchaki en place pour na assainir ville à Kinshasa. Le chef de l'État avait fait le constat la ville est sale. La ville est sale, eza capitale, eza la miroir, il y a République démocratique du Congo, mais eza sale. Kokendele na zando et révolta qui est à sepela ki nangote. Ça te wana ezaka na zando c'est presque dans toute la ville. Et pour Sotezali alors, le général Kasongo Kabwiko ndaza censé o bachaki wana pona koya ko assainir, pona koya ko bongisa makambo yo ezo marché te alors. Tout le monde qui le a annoncé 5000 ex-poulou nao babengami siko ba bâtisseur tant basilisi formation na bango après presque 2 ans ba passer na kanya makasese bazoya awa bango nde baza chargé ya ko assainir ville ba ko banda ko futa bango 500 000 francs non baza le quoi ba fonctionnaire ba banda ko futa bango. Alors makambo tolobaka yango soki gouverneur de la ville batenaka compte bato kutu babanda ko kombola kaka ba makada moyo. Pour na kofuta bango c'était tout un problème. Et là ko wane ko kaki ko créer emploi pour les Kinois et nga qui permettre ba Kinois ebele ba sala ni ba bénéficier na emploi. Mais le gouverneur de la ville a s'occupé qui na makambo wana te le lo ndenge ba annoncer biso ndenge général Kasongo a annoncé que non 5000 wana bango nde ba koya ko assainir ville province ya Kinshasa. Alors ma question peut tozomi tuna est-ce que bazan esika moko bakovanda bakozonga na bandako na bango adaptation kozala malamu ba répercussion et kozala te parce que balobi bango nde baza censé ko tia ordre
kobongisa ville province à Kinshasa et puis kotelemela l'incivisme environnemental baboyi makambo lie eloko obwaki na nzela yo chauffeur omeli mai oso obwaki comment molangi na nzela alors bakotenir compte na makambo nyonso wana ndenge kaka le général azo auti prévenir bakinois. Alors tozotuna bakesha que bakokoka ko s'adapter, il faut penser à tout ça pour toboyi répercussion na makambo mosusu parce que bango basaki kuna babanda ko sala ba formation est-ce que tant bakoya abakozonga na bandako na bango te bakovanda bazana esiko bakovandisa bango na bandako wana bakozala influencer te bazongela ba vie na bango akala to. Donc nyonso wana eza mpe bakestion ya se poser parce que eza mabe te koya koassainir ville ya Kinshasa toyebi ke ville ya Kinshasa bosoto eleki mingi. Alors bandeko balandi le général Kasongo Kabwika akebisi bakinois avertir bango koyebisa bango ke non bazoya balobi d'ici week-end oyo bazoya mpona kobanda mosala. Alors natiki bolanda comment le général Kasongo Kabwika azo avertir bakinois nyonso nini bakinois bazela résultat ngai na mipesaka mission te nasi nazwi mission sokola Kinshasa zongisa discipline na Kinshasa ngai na babatiseur na ngai tokosaranga tokozongisa propriété na Kinshasa tokozongisa discipline na Kinshasa. John makambo akosala ozoleka na 207 na yo meli mai obwaki bouteille bosana ata yo ndenge ozaboyi osali yango lobi se retrouver aho yo poko ya formation ya kosala olie chingom obwaki papier na se papier mouchoir na yo obwaki na se liboso ya lupango na yo lupango ya yo moko yo bebisi tango yo bebisi yo moko bebisi ozoloba mboka ezokende liboso te yo komisiko kofinga bakonzi mboka mais yo ndozo bebisi liboso ya lupango na voilà azoloba anti-valeur. Il faut être un bon citoyen bongisa liboso ya lupango na yo. Bref tosa mibeko soki balobi awa eza wenzete kotia wenzete parce que kolongola yango soki o résister okutana na babatise de la nation soki balobi longola fulu place oyo eza ya fulu te kotia fulu te otia yango okutana na babatise ozala nani o ngai directeur d'entreprise o ngai pasteur o ngai boss ya quartier mutu nyonso ba ordre ba instruction oyo ekopesa bandeko balandi to komi kokoma vraiment na suka boti kolanda wana le général Kasongo Kabwika comment à s'exprimer concernant ndenge bakino il faut pas se comporter na koya na bango. Alors nayebi ke tokozongela parce que tokomi na suka tokozongela ba sujet tokokota nango vraiment en profondeur bozaki ebele ya kolanda biso totondi bino botondi pona soutien na bino boko bako soutenir biso bo s'abonner bo liker bo partager bo commenter. En tout cas, tokutani mbala sima avec le même plaisir. Au revoir.